BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Un grand merci à vous d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Tozawana, nous sommes là dans le cadre de notre émission Bimbo Réalité. Bimbo Réalité est une émission où il y a moi Bibiche, c'est moi Bibiche, c'est juste Bibiche Mbombo face à la réalité. Donc aujourd'hui, nous sommes descendus dans un quartier ici à Kinshasa. Je vous avais dit vous informer, c'est mon souci majeur. Naza à Kinshasa, na l'exabino ba réalité ni à Kinshasa. Tellement toi à Kinshasa, ba ces jours d'habitude à Kinshasa, il faut bon mona ma réalité. Comment batu bazo débrier, comment batu bazo ça la poudre. En tout cas vraiment na émotion. Nazana mawa, nazana na ebité émission auto ça spécialement pour na bateau bazaramité mamalamu. Émission tout ça la juste réalité nangai. Lelo, je me suis décidé de descendre sur les terrains, de descendre sur les terrains, de voir comment est-ce que bateau bazo évolue, bateau bazar pour ça les sungi, na Laksabino, Kinshasa. En tout cas, il y a beaucoup à découvrir dans cette émission Bimbo Réalité. Bibiche Mbombo face à la réalité. Toyawa na quartier Kingabwa, précisément après Biscuit Prince, elle le grand caméraman. Donc toye tomoni maman na biso awa, ansala musala, notre maman a débrillé. Tokende, tugeda na caméraman nanga, to solana maman na biso. To solana maman na biso to belo koni maman zo sala. Maman bonjour. Boni maman. Madame. Ko fanda maman nanga. Maman no kwetse. Eza na kasa ya bido. Voilà. Ici c'est la réalité, hein. Juste la réalité. Tout soit na maman biso. Maman, bonjour. Maman na biso sous bonjour. Ose colonie non. Bonjour, on a comme tété là. Vous tété là. Pesa biso ta moto na ki tété là. Moyo. Moyo weno. Biso balu to ba moyo weno. Biso ba moyo. OK, comment maman nani? Louise. Maman Louise. Maman Louise ofandi wapi? Ofandi na quartier nini? Afandi na Kingabwa, quartier Pete numéro 52. Quartier Pete. Pete sous nini? Quartier Pete Izalia. Ezamwa liboso kuna quartier Pete. OK. Voilà, OK maman. Maman na biso ça to moni ozo sala nini maman? Na nika na ngai mwa ba bidon na milango pona teka na misunga mana bana. OK. Pasi mboka pasi. Mboka pasi maman na ngai
Au salon non parce que na moni ba cameraman zo ba bidon nyonso vraiment ba bidon à vide. Au salon non ndeni o te kangonde na comporte pour na moni zo sokola ba bidon zo sokola milangi au salon ndeni mama. Na kende na fulu na lokoti na ye konika na bongisia po bato basomba. OK ndaka na fulu donc otambola na ba fulu nyonso. Soko moni milangi na lokoti yango. Na ye konika na bandiko teka. Koteka. Alors maman na ebité est-ce que maman papa azali azate to so na biso kana mama toyeba vie na biso na Congo ndenge ezali. Oui maman papa tozoya tokota na kati ya bilanga kuna tozoya bakotela ndeka so lakisanga to sisa na mama tozoya. OK voilà. OK. Voilà, c'est la réalité. Bibiche Momo face à la réalité. Maman, lobi papa kufa de te kufa te na boya ngai na mboka ngande na yaki kisasa. Oh, aboya na mboka. Nde na yaki kisasa na mi débrouiller. Olingi akokolisa bana na ngai. OK. Boza siko na Kinshasa. Otike kuna na mboka bila na loja. Et bongo boza na bana combien maman? Maman nani susu? Maman Louise osana bana combien? 6. OK, wana nyoso bobotaka na papa. OK. Soko bete biso na lisolo maman Louise. Po na poto ba Holanda yo, mokili moma ba Holanda yo. En tout cas, maman Louise na suka a pesa numéro na ye, bo bazana posa ko benga, boko benga ye. Soki bo bengi ete, en tout cas botiki numéro ezawana, en tout cas boko numéro ezawana. Boko benga bo contacter maman bete biso na lisolo na mboka ezaki na ndenge nini e banande ni boka bwana papa e banande ni oya na kin mokimo maba yoka yo bato pe basana posa le kinde na ye na kisasa ona mi débrouiller ye banda salaka accident alandela ka vina ngai te yango na yaki na kisasa na mi débrouiller na luka lolenge ya kubikisa bana na ngai ala nyoso 6 bobota na bazali boyaka na Kinshasa ndeni boyaka na avion boyaka na mutuka boyaka ndenge ni passe leki o se décider metela biso na liso ezaka ndeni toyaki na masuwa nde tokoma kya kokoma appel lisusu ezaka toujours passe yango na mona kete malamu na mi débrouillaka na kendeke na bafulu na lokoti na sokoli biloko na bando koti saka bana na ngai classe. OK. Merci maman. Na lobi boy. Siko na musala oyo sala ko bandango depuis quand? Asali yango 15 ans. Mama, na bonga mano ko epsa non boité. Musala oyo sala sali 15 ans. Asali 15 ans na sala kaka yango. Mr. Bi ozoyoka balandi émission Bimbo réalité. Là on a quitté sur le terrain na sola na bino. Biso to boye émission ya fertilité ya kofinga ya koloba n'importe quoi réalité yango ya Kinshasa congolais na Kinshasa bo sunga émission oyo bo partager émission oyo maman na biso ya biso na musala oyo asali 15 ans je vous dis na musala oyo siko maman Louise maman Louise on a succès koto ya maman bato bazwa kaka ba memaka yango tina fou bato bazwa bakende kenango na station basumbi essence moi manzutu bayelinga ika 100 francs. Siko OK ba bidon nyonso oteka ngone sida combien ba bidon à vide 500 francs. 500 francs. OK. Mais siko meke maman Lucie yoza na bénéfice makasi po yo lokota ngo omono yo sokoli oteki 500 francs. Na 100 francs. 100 francs, 500. Siko par exemple ba bidon o ya 100 francs na basala na ngone. Parce que bato ba sombi ngo ya vide boy basala. Batia que essence. Et ça na manzuit. Oh donc ezaka uniquement pour na bato bateka essence, bateka mazuit. OK. Siko na 15 au sali wana oboko la bana na musala o se retrouve na ndenge nini. O gagne par exemple combien par mois? Yeah. Ata 50, ata 70, ata 50 $, ata 100 000. Ça 50 000. 50 000. Non 50 000 ça aura combien de dollars? Caméraman. 50 000, et ça combien de dollars? 50 000 francs. Yo habite ndeni. 50 000 francs. 100 $, et ça na 200 000. Dans le rang, 25 $. Pour 100 $, ça 200 000. Yeah, 100 $, ça 200 000. Dans le roi, 25 $. Ce qu'on a 25 $, on a ban 6 bagnos au batang. Batanga.
Bao batangi te. Alors basala ba tour ba batangi Kabongo. Ofutela apenda kunda kofutela 30 000. 30 000. Et nga za muto akaki bozela 30 000 pour 50 000 eza na $25. 30 000 eza na $15. 30 000 eza. Ce qu'on a 30 000 na bofanda na bana nyonso. Kawana tofanda déjà na ba koko mama. Nazana. Oza ba âge ni mama na. 47. Oza na 47 ans. Même maman oza na jeune maman Louise. 47 ans. Ah, te maman Louise comme ça nga boité. 47 ans d'âge. Donc oza dans 50 ans. Oza na âge ni. 52. Oza na 52. Maman Louise, tu n'as compris que vous no âge. Oza moi en 1900 combien? Évite bamboule sali lokola 52. Bamboule c'est le quoi 52. Alors maman ça le quoi na 52, ça peut comprendre hein. Na ba stress na makambo ebele. Siko maman Louise, mai auto so mona cameraman zo la biso zumela biso mai na biso wana. Eza ni maman Louise. Toi puis mai. Mai o zo to kawana. Oyo. Ya mabulu. Te mai o eza na nzungu, o zo to kana moto. Oh nanika kabanju. Nanika kaba bidon. Bidon pour désinfecter donc si on a comprendre bateau nyonso ba ko so meza bateau bateka ba mazuite ba essence siko idée ya ko sala biloko yo ke lokota ba bidon côté ka mama e uti yo wapi mayele ka ipa nzambi mama nango za mayele donc za ba pesi yo mayele yo boy no ko sala business batu musu bateka ba malala ba tondolo yo wana sala d'abord comprendre maman Louise toza na e awa maman na biso ebisi biso fond na e eza ya $25 gagner au moins $25 par mois azana bana 6 bana musu batangaka bana musu pe batangaka te mais asala tour musu bana batangi tour musu pe bana batangi te pour na faute ya moyen papa tikala kuna na mboka na loja maman zana succès awa maman Louise azana succès maman Louise a un succès dans le quartier, on peut comprendre. Maman Louise a un quartier où elle a sali 5 ans. Il y a bilanga pas au salam. Il y a toujours compte à la bilanga. Maman Louise, si on a 15 ans au sali, on sait qu'il y a une idée que non, on met campé pour changer à ta moussala, au sa moussala. Azwina mute, so na zwi ndena ko changer. Si ko bana no mona libosa za na âge. Na bité. On les obosa ni âge ya mwana. Asa mo sito mo. Mibali bango nyonso mibali. On so mibali mais bon on peut pas débrouiller quand même. Ba kaluka. OK. Koyoka sonité o eza poto ba Holanda yo maman Louise. O pesa numéro na téléphone ata ya mwana na yo. Po muto mutema malamu akomonana parce que émission biso to tikela ba tout libre champ. Ozana posa ya kosunga mama a pesa numéro na téléphone. O ana $10, o ana $5, o ana $30. Oyo omoni ke okoki kosunga mama na biso oye opesi numéro. So mo numéro ezo lekate komela ngai na WhatsApp na koyati mama na biso place azali awa na koya na kosunga ye. Mama na ngai. Bato bele bazolando eloko nini okoyebisa bato. Eloko nini okoyebisa bato bazolando na poto mama na ngai. Kaka lisungi kaka. Lisungi. Soki mutazana posa ya kusunga ngai asungi ngai. Kabongo. Maman Louise on sonne maman Louise. Pour sexo maman Louise za on a quartier oyo. Donc maman osala musano na sengo. Ko ero sala musala oyo. Oyebisa nzambe nini? Osambela ka pe maman. Asambela kana yebisa ka nzambe ete salela ngai miracle sunga ngai. Amen. Merci beaucoup bandeko na ngai. Maman pesa numéro de téléphone. Namoni maman torolobise mingi te bo comprendre déjà. Maman pesa numéro na ya téléphone. Soit tu appelles sa numéro, il y a moi na ya téléphone. Bino mo bomoni bandeko kongo na biso za na passe. Tout ka mascarade hein. On même mascarade. Biso photo tikango. Je vous dis
maman a un numéro à commis dans le papier, on peut sa numéro naï. Soit mon numéro il est quitté Bobenganga Bibiche Mbombo. Émission aujourd'hui je me suis décidé na quitter sur le terrain na l'axabino. Oh ba numéro nyon so yango wana. Bon so bokoma loba 081 18 46 323 323 090 55 94 578 081 00 95 372. Maman pesi ba numéro na ye. Oh, yo bisanga maman za fait maman lobi mobala tika na Angola. Oh, déjà na solo di kaka ye na solo. Siko. Yo zo kota yo bi maman. Donc voilà, donc eza réalité. Maman kata to kata kata émission bo mona onyo so eza réalité. To kata loko monter non ça la réalité. La vie. Maman pesi numéro na ye, Maman Louise. Voilà, Maman Louise. Batu bakobenga ye bozala posa ko sunga mama fond na ye eza $25 je vous dis. $25 hein. Bino kuna ba euro eza combien 20 euros to 25 euros. Nde maman na biso azo sala musala wana azana posa lisungi na bino azana bana 6 asali la musala 15 ans je vous dis. Vous voyez comment les gens souffrent. Bino ba konza mboka ba maman veuve maman lobi mobala sundola ye azana posa lisungi bino do panzaka bambongo boya ko sunga mama na biso mama yebisanga na edo na nini ngina sala lo musala mama na edo na nini la sana classé ba bidon. En tout cas vraiment na émotion nazana mawa nazana na ebité émission auto ça spécialement pour na bateau bazaramité mamalamu émission to ça la juste réalité nangai lelo je me suis décidé de descendre sur les terrains de descendre sur les terrains de voir comment est-ce que bateau bazo évoluer bateau bazana pour ça lisungi na l'axabino Kinshasa. En tout cas il y a beaucoup à découvrir dans cette émission Bimbo réalité Bibiche Mbombo face à la réalité toyawa na quartier Kingabwa précisément après Biscuit Prince elle le grand caméraman. Donc toye tomoni maman na biso awa ansala musala notre maman a débrillé tokende tugenda na cameraman nga to sola na maman na biso to beloko ni maman zo sala maman bonjour boni maman Madame ko fanda maman na nga maman na ko kwetse eza makasa ya bidon. Voilà. Ici c'est la réalité, hein. Juste la réalité. Tout soit maman bonjour, maman on a plus sous bonjour. Osez colonie non. bonjour, on a comme tétel. Vous tété là. Pesa bisa ta monter na ki tété là. Moyo weno. Biso balu to ba moyo weno. Bolo ba moyo. OK, comment maman nani? Louise. Maman Louise. Maman Louise ofandi wapi? Ofandi na quartier nini? Afandi na Kingabwa quartier pete numéro 52. Quartier pete. Pete sous nini? Quartier pete Zalia. Eza moi liboso kuna quartier pete. OK. Voilà, maman. Maman na biso ça to moni ozo sala nini maman? Na nika na ngai mwa ba bidon na milango pona teka na misunga mana bana. OK. Passe mboka passe. Mboka pasi maman na ngai osala non nini parce que na moni ba cameraman zo ba bidon nyonso vraiment ba bidon vide osala non nini oteka ngonde na comprendre pour na moni ozo sokola ba bidon ozo sokola milangi osala ndeni maman na kende na fulu na lokoti na ye konika na bongisi yango po bato basomba. OK ndaka na fulu donc otambola na ba fulu nyonso soko moni milangi na lokoti yango na ye konika na bandi koteka. Bandi koteka. Alors maman na ebite est-ce que maman papa azali azate to so na biso kana mama
toyeba vie na biso na Congo ndenge ezali. Oui maman, papa. Tozoya tokota na kati bilanga kuna tozoya. Bakotela ndeka so lakisanga tosisa na mama tozoya. OK, voilà. OK. Voilà, c'est la réalité. Bibiche Momo face à la réalité. Maman lobi papa kufa de akufa te na boya ngai na mboka ngande na yaki Kisasa. Oh aboya na mboka. Nde na yaki Kisasa na mi débrouiller olenge akokolisa bana na ngai. OK, boza awa siko na Kinshasa. Otike kuna na mboka bino na loja. Et bongo boza na bana combien maman? Maman nani susu? Maman Louise. Maman Louise oza na bana combien? 6. OK, wana nyoso bobotaka na papa. Bete biso na lisolo Maman Louise. Po na poto ba Holanda yo, mokili moma ba Holanda yo. En tout cas, Maman Louise na suka apesa numéro na ye, bo baza na posa ko benga, boko benga ye, soki bo bengi yete, en tout cas botiki numéro ezawana, en tout cas boko numéro ezawana. Boko benga bo contacter nga mama bete biso na lisolo na mboka ezaki na ndenge nini e banande ni boka bwana papa e banande ni oya na kin mokimo maba yoka yo bato pe basana posa le kinde na ye na Kisasa ona mi débrouiller ye banda salaka accident alandela ka vina ngai te yango na yaki na Kisasa na mi débrouiller na luka lolenge ya kubikisa bana na ngai ala nyoso 6 bobota na bazali boyaka na Kinshasa ndeni boyaka na avion boyaka na mutuka boyaka ndenge ni passe leki o se décider betela biso na lisolo ezaka ndeni toyaki na masuwa nde tokoma kia kokoma apel lisusu ezaka toujours passe yango na mona kete malamu na mi débrouillaka na kendeke na bafulu na lokoti na sokoli biloko wana na bando koti saka bana na ngai classe. OK. Merci maman. Na lobi boy. Siko na musala oyo sala ko bandango depuis quand? Asali yango 15 ans. Mama, nana bonga mano ko ebisa kana boite. Musala oyo zo sala sali 15 ans. Asali 15 ans na sala kaka yango. Mr. Bi ozoyoka balandi émission Bimbo réalité. Là on a quitté sur le terrain na sola na bino. Biso to boye émission ya fertilité ya kofinga ya koloba n'importe quoi réalité yango ya Kinshasa congolais na Kinshasa bo sunga émission oyo bo partager émission oyo maman na biso ebisi biso na musala oyo asali 15 ans je vous dis na musala oyo siko maman Louise maman Louise on a succès koto ya maman na bato bazwa kaka ba memaka yango tina fu bato bazwa bakendeke nango na station basumbi essence moi manzutu bayeli ngai ka 100 francs. Siko OK babidon nyonso oteka ngo nesi da combien babidon à vide 500 francs. 500 francs. OK. Mais siko meke maman Lucie yoza na bénéfice makasi po yo lokota ngo omono yo sokoli oteki 500 francs. Yo bénéfice maman. Na 100 francs. Oh 100 francs, oh 500. Siko par exemple babidon oya 100 francs na basala na ngoni. Parce que bato basombi ngo ya vide boy basala. Batia que essence. Et ça, c'est na manzuit. Oh donc, et ça uniquement pour na bateau, bateka essence, bateka mazuit. OK. Si on a 15 ans au saliwana, au boko la rabana non na musala, on se retrouve non ndenge nini. On gagne par exemple combien par mois? Yeah. Ata 50, ata 70, ata 50 $. Ata 100 000. Ça 50 000. 50 000. Non, 50 000 les a combien de dollars? Un caméraman. 50 000, et ça combien de dollars? 50 000 francs. Yo habite ndeni. 50 000 francs. 100 dollars et ça na 200 000. Dans le rang 25 dollars. Pour 100 dollars ça 200 000 hein. Yeah, 100 dollars ça 200 000. Dans le rang 25 dollars. Ce qu'on a 25 dollars na osana bana 6 ba nyonso batanga. Batanga. Bao batangi te. Alors basala ba tour ba batangi. Bon. Foutez la peine d'accord foutez la 30 000. 30 000. Et nga za muto kaki boze la 30 000 pour 50 000 les ana 25 dollars. 30 000 les ana 15 dollars. 30 000 les ana. Ce qu'on a 30 000 na bofanda na bana nyonso. Kawana to fanda. Déjà na ba koko maman. Na zana. Ko za ba âge ni maman. 47. Vous avez 47 ans. Même maman, vous êtes jeune, maman Louise. 47 ans.
Maman Luce, comme ça, 47 ans d'âge. Donc, vous êtes à 50 ans. Vous êtes à âge ni? 52. Vous êtes à 52. Maman Luce, tu n'as compris que vous êtes à âge. Vous êtes à 1900 combien? Bamboule sali lokola 52. Bamboule sali lokola 52. Alors maman ça lokola na 52, ça peut comprendre hein. Na ba stress na makambo ebele. Siko maman Luce, mai auto zo mona cameraman zo la biso zumela biso mai na biso wana. Eza ni maman Luce. Toi puis mai. Mai o zo toka wana. Oyo. Ya mabulu. Te mai o eza na nzungu, o zo toka na moto. Oh nanika kabanjungu. Nanika kababidon. Bidon pour désinfecter donc si on a comprendre bateau union so ba ya ko so meza bateau bateka ba mazuite ba essence siko idée ya ko sala biloko yo ke lokota ba bidon côté ka mama e uti yo wapi mayele ka ipa nzambi mama nango za mayele donc za ba pesi yo mayele yo boyino ko sala business batu musu bateka ba malala ba tondolo yo wana sala d'abord comprendre maman Luce toza na e awa maman na biso ebisi biso fond na e eza ya $25 gagne au moins $25 par mois azana bana 6 bana musu batangaka bana musu pe batangaka te mais asala tour musu bana batangi tour musu pe bana batangi te pour na faute ya moyen papa tikala kuna na mboka na lodge maman za na succès awa maman Louise azana succès maman Louise a un succès dans le quartier, on peut comprendre. Maman Louise a un quartier où elle a 5 ans. Il y a bilanga pas ça. Il y a toujours compte à bilanga. Maman Louise, si on a 15 ans au sali, au ce qui est idée que non, on me campé qu'on change à ta moussala, au sa moussala moussala. Azwina mete, so nazwi ndena ko changer. Si on bana no mona libosa za na âge. Na bité. Oh liso bosa ni âge ya mwana. Asa mo sito mo. Mibali bango nyonso mibali. On so mibali mais bon on peut pas débrouiller quand même. Ba kaluka. OK. Koyoka sonité o eza poto ba Holanda yo maman Louise. O pesa numéro na téléphone ata ya mwana na yo. Po muto mutema malamu akomonana parce que émission biso to tikela ba tout libre champ. Ozana posa ya kosunga mama a pesa numéro na téléphone. O ana $10, o ana $5, o ana $30. O moni ke o ko sunga mama na biso oye o pesi numéro. So mo numéro zo lekate komela ngai na WhatsApp na koyati mama na biso place azali awa na koya na kosunga ye. Mama na ngai. Bato bele bazolando eloko ni okoyebisa bato. Eloko nini okoyebisa bato bazolando na poto mama na ngai. Kaka lisungi kaka. Lisungi. Soki mutazana posa kusunga ngai asungi ngai. Kabongo. Maman Louise. Pour six maman Louise ça on a quartier oyo. Donc maman o sala musano na sengo. Ko ero sala musala oyo. Oyebisa nzambe nini? Osambela rapé maman. Asambela kana yebisa kanzambe ete salela ngai miracle sunga ngai. Amen.